lelo ba comédien ba moni Valère ya Bellevue Kandi pembeni ya mama Olive Lembe. Bandeko na nga tomba ebisaka bino makamna makambo ezaka na batu nango. Eya na batu mususu baza pembeni ya mama Olive Lembe aza wana ka pona ye moko te me aza pona population, aza pona bandeko na ye ya théâtre ebele. Eza pe na batu mususu baza pembeni ya mama Olive azaka pona ba bien matériel o ya ye moko, azaka pona ba profit na ye moko, aza pona profit ya bandeko te. Lelo ba comédien ebele ba réclamer, lelo ba comédien ebele ba déclarer que soki Bellevue Kandi azalaki pembeni ya mama Olive Lembe mais tozomona to banda kutu komona biso moko. Biso mo to banda komona tangu Bellevue Kandi azalaka pembeni ya mama Olive Lembe. To banda komona ba liste banda ko salema, to banda komona ba gratification oyo ba comédien ba banda ki kozwa. To banda komona ba gratification wana, to banda komona ba biloko ebele. To banda komona ba voyage ya ba comédien, to mona ka vraiment ebele. Pourquoi nyonso wana ebanda ko salema? Po Bellevue Kandi azalaki na souci topé, azalaka na souci ya bandeko na ye, azalaka vraiment beaucoup plus na souci na ye moko te. Alors bandeko na nga na momo na oyebisa bino boye eza ya koyinda na monde ba comédien, eza ya koyinda makasi. Alors Ursule Botelo TV aye kosala analyse na ye par rapport ya makambo oyo ezoleka na internet. Mbote bandeko na nga, bonjour, bonsoir. Wana déjà batu nyonso o balanda Ursule Botelo TV bayebi ke bonjour bonsoir et dépendara selon R oyo okolanda biso. Donc selon R oyo okolanda Ursule Botelo TV ndo koyeba okozwa bonjour topé okozwa bonsoir. La famille lelo toyeno na likambo yo toyano to sola na likambo yo, en tout cas eza pasi pona bandeko ba comédien. Bellevue Kandi onka yo bolingaka te, Bellevue Kandi onka yo bomona asonde nini melelo boleli Bellevue Kandi. Boleli Bellevue Kandi po boyebi ke Bellevue Kandi soka aza pembeni ya mama Olive, en tout cas azalaka wana pona libota na ye kaka te, azalaka wana pona famille na ye kaka te, azalaka wana pona batu nyonso. Preuve ane ke Bellevue tanga sala ba liste ya bato ba kepa mama Olive azwaka te ke bato ba joua kepa nanga to bato ba joua epa nanga te. Ataka ba comédien nyonso en général, mais ba comédien ba sali remarque ke banda Bellevue alongwa pembeni ya mama Olive, bato ba koma pembeni ya mama Olive ba sala kalisu liste te pona baninga. Donc baza wana ka pona bango moko, baza wana pona ba profit ya bango moko. Chose grave, même bato bazo jouer na ba chaîne na bango ba bénéficia eloko moko te pa mama Olive, mais pas Bellevue Kandi to banda komona kozwa bango nyonso akotisi na liste akobenga bango nyonso bakie bazwi ba biloko o voyage akobenga bango nyonso akokota bango nyonso banda kokota kuna ba chroniqueur. To banda mona na liste to mona ba comédien to mona ba chroniqueur. Pourquoi? Parce que Bellevue azaki pembeni ya mama Olive et puis Bellevue ana motema moko malamu. Bellevue Kandi aza social. Mais bate bele ba yebaka ngo te, bate bele ba négligera ngo, mais lelo batu bakomi ko déclarer Bellevue Kandi, lelo batu bakomi ko déclarer. Pourquoi? Ba moni ke ba bonne année ezoleka bango kaka boye. Batu bato mona lisu ba comédien te bakenda epa mama Olive. To mona lisu te ndenge ezaka liboso mona ba mama Olive bengisi ba comédien bakelia kuna na kinga kati, mama Olive bengisi ba comédien bazui ba bonne ba soso to bana mona bando kabola. Combien de cartons soso na mutu moko? Combien de cartons poisson na mutu moko to banda komona? Et ana batu musuba ya lo bate buzoba ba comédien leka yango mama Olive azongisa bango sima, buzoba ba comédien leka yango mama Olive pesa bango mukongo. Eza pona buzoba ba comédien te. Eza ke po bato baza pembeni ya mama Olive baza social te. Bato baza pembeni ya mama Olive ba batu mo ba profitaka bango moko. Do baza wana pembeni ya mama Olive pona ba intérêt personnel, pona ba intérêt oyo etalaka bango na ba famille na bango. Baza wana te pona pour aider les autres. Baza wana te pona intérêt ya baninga. To banda komona mama Olive banda ko programmer ba voyage elongo na ba comédien belé. Ba mama Top Lelo, ba mama Marie Jeanne, ba comédien belé bakendaka ba poto grâce à mama Olive po Bellevue azaka pembeni na ye. Bellevue azaka na ba ida bien to mona. Esa kuti yo lobela mingi te poto mona ngo ata na ba théâtre na ye.
tomona me banda mama Olive atikalaka na bato mosusu atikala na bato mosusu azala su na Belleville te bacomédien bazwaka lisu bagratification te bacomédien bapusanaka lisu pembeni ya mama Olive te ndenge ezalaka kala bacomédien babénéfisaka lisusu te lelo bango nyonso bakomi koreklame lelo bango nyonso bakomi kodeklare pourquoi tomona kaka moto azalaki kuna o na ye na nga boye famille libota mpo bayebi Belleville kandi mama Olive upa asalaka bagratification na bato na ye toutaki komona bona nelekaki tomonaki koma bamarina bakendaki kozwa basoso kuna tomonaki koma bakendaki kokabola baloso kuna ana motema wana ya charité ana motema ya kosunga Belleville azalaka na motema ya kosunga lelo tomoni bacomédien ebele bazoreklame bacomédien ebele bazoreklame mpo na Sila ke Sila ndenge azalaka kuna apartageaka na baninga te apesaka baninga opportunité te bacomédien boni oyo badeklare mpo na yango boni oyo badeklare mpo nango ka bino bomemamaka na sentiment ka bino boboyaka Belleville ka bino boselaka Belleville makita ka bino bolingaka kutu Belleville yango te me ntango bokomi omona boye eza bien ntango bokomi kobimisa bokomi kodenonse bino moko eza malamu moto azalaka bien azalaka toujours kombati moto aza na étoile kati na ye bakombataka ye makasi eza même chose oyo tomona pa Belleville bowela mama Olive atikela bino alakisa bino ke bino bowela mama Olive bozwi mama Olive me ye azaka Belleville oyo azaka oyo aza adepanda na mama Olive te pour kasa makambo na ye asa makambo na ye moko basoso bato na ye bazwaka deya basoso bazwaka deya baloso bazwaka deja biloko malgré bazwa badouzaine na bacarton te ata opesa badouzaine na bacarton te ata opesa te biloko yango so ya ndenge nini me tomona quand même aopesa tomona bato ne baozwa basoso tomona bato ne baozwa baloso tomona bato ne baozwa biloko ezalaka bien mpona koencourage bato baosala epa na yo eza bien me na ngambo mosusu no tomona yango te non tomona yango te bobénéficie na mama Olive boluka mpe bato bape bapembeni na bino babénéficie eza kaka te bino moko bozala égoïste bino moko kaka boza baégoïste moko bozobomba bino moko non eya malamu te il faut zaka social na baninga lelo so baoreklame Belleville zonga pembeni ya mama Olive Belleville zonga mais c'est trop tard lelo bokomi oreklame Belleville soki Belleville alobi azonga pembeni na mama Olive azonga ye moko mpo mama Olive abengana Belleville pembeni na ye te mama Olive abengana Belleville pembeni na ye te Belleville ase retira mpo amonaki ke alire ekende mabe combien de personnes oyo baza pembeni na mama Olive oyo balingaka ye te oyo balingaka ye te baza boni amonaki ka lire eke mabe seni ase retire na ye mpo souffle de vie na ye ezalaka pa mama Olive te avivre pa mama Olive te abénéficia na mbongo mama Olive te aobénéficie na ye moko azala patron na ye moko na chaîne na ye moko aza na baentreprise ya ye moko aza na basociété ya ye moko lelo combien de comédiens oyo boye koreklame Belleville kandi mais Belleville kandi ntango azalaka pembeni ya mama Olive bomona bolamu na ye te kaba oyo boye oreklame ntango Belleville kandi azalaki pembeni ya mama Olive bomona bolamu na ye te me lelo bomoni bacomédien bakenda lisusu ezalaka bomona mutuka munene ye bacomédien bazoyemba bapeshanga nyonso babandaka kokende kuna basila nyonso moto abranche asila na mama Olive eza Belleville omona bango nyonso baleya ndaya balema bana bango nyonso babandaka kokende so mutuka ekoti bakomi koyemba tomona yango na moya lelo ezalaka lisusu na moya lelo ezalaka lisusu lelo bacomédien bakomi kolela lelo bacomédien bakomi oloba fo fe bazongisa bandeko twana baaudio mais ezalaka na baaudio mosusu ezalaka permis ya otia baaudio mosusu mpe ezalaka permis te ya otia mpona kogarde voix ya moto asalaki audio wana mpona kogarde voix baaudio mosusu soki otia yango directement moto akoyoka yango ayeba te moto inteli moto abimisi yango alors mpona oluka kimia toana baaudio me totia te mpona oluka kimia me toyo olobelaka bacomédien
bolinga bino bolinga bolingo intérêt lelo bomoni sikoyo ke te Bellevue azalaki important pour intérêt lelo bomoni bolamu ya Bellevue po ti sikoyo mama Olive na abengi bino te bo patiente babengaka na bango bino ata so Noel eleki babenga bino bo patiente bomoni bolamu ya Bellevue na tango ya Bellevue bozo ba ngombe moko divisé 4 personnes ya bandeko na ngombe moko bakabola 4 personnes boyebisanga bandeko ngombe moko bokabola 4 personnes bokabola ngo ndenge nini bo senti munena ndenge nini ngombe wane kozala ngombe moko divisé par 4 munena ndeni ngombe wane kozala bakomedie bando lia bongo bakomedie baozo bakarto mikila bakarto badendo bakarto basoso bakarto batomson eloko bonyo bakomedie bazwa te kaka parmi bango baoke kotonga mama Olive ngo na ndenga mabe kaka parmi bango baoke kotonga Bellevue kandi wa kode bango na mama Olive ngo baoke kotonga ye na ndenga mabe mais lelo bokomi su ko réclamer c'est méchant. C'est méchant. Bo supporter muto azana mama Olive mikolo bo supporter. Lelo boyo tonga sila kabarate. Sila kutu maboro makasi. Sila kutu. Lelo boyo tonga sila. Boyo tonga bozana botonga Bellevue. Bolande sila. Lelo bokomi koyo tonga ten bo tonga ten. Bozala kuna. Bozala na ye. Bozala na ye. Ya lisumu ten. Bino bokasa so bolongoli Bellevue pembe na Olive Lembe nde ale Bellevue akoti mai to ba finir na sali peka nzamba sala na balolenge na ye etola mutu bakanga ngo te mutu so a déjà na destiné na ya malamu ezaka ya malamu boko freiner étoile na ete boko kanga ngo catch te bakanga etola mutu catch te soki nzamba alobaki étoile na eko brûler partout oya kozala eko pela mwinda eyana bakomedie ebele bakasi so bafinie pembeni ya mama Olive balongoli ye Bellevue akota mai Bellevue olelalela azaka Bellevue kandi azaka la patrona tomona misala nene internet ata batebele bonzima ye te ata lelo bonzima ye te lobi bonzima ye lela ta bobi bonzima Bellevue kandi te na kuzu bonzima ye ata na public boyo obimisa ngo te mais na kati na bino bonzima ye. Combien de personnes au balongwa famille bota au bakendaka bazonga combien de personnes ba trouver que loko bango ba luka et loko bango ba bande ko zwa koto peut-être côté kuna ezate et après na bate belo balinga ba koma ba kota famille bota mais ba banga soni ba mi bimisa ndeni ba banga soni ba mi loba ndenge ni ba mi bimisa ndenge nini ça fait mal bande roboti que la biso Bellevue quand tu as besoin na ye tu on a posa na ye a comme ba film o eza ko éduquer population a comme ba film o eza ko éduquer masse eza ko éduquer peuple congolais tu on a posa na ye Maman Olive tote à vivre Maman Olive tote chaîne ne kende liboso ezaka Maman Olive tem te pesa ba gratification boa ba bossa ba chaîne na bino boa ba la patrona bo mi benga ba la patrona lokwa Bellevue kanti bo mi benga ba la patrona alors tant bo mi benga ba la patrona bo sala pe ba geste o ba patronne ba salaka poto mona Bellevue kanza kabola biloko na batuna eto mona ka bande ona to aimer vidéo s'il vous plaît la famille to aimer vidéo bande ona so pesa mbala liboso kotina RC Botelo TV au s'abonner au commenter au liker au partager quand ndezala ke sala bien to aimer vraiment vidéo et ça malamu tango mi benga bala patrona fo bo sama ba patron yaya bo zela ka Maman Olive te bo somba pe ba soso ba loso ba Thompson bo kabolela batuna bino bo zela ka Maman Olive te so Bellevue asala ngo za Maman Olive te Bellevue so ka kabola ka ba soso ba loso ba nanto mona ba batuna so ba kenda kozwa azaka Maman Olive te preuve ne kutu toyo ka luna kutana poto me mama na ya oke kozwa ba loso na compte ya luna abande ko botika ko
botika mo botika polémique na bato ba osengela na polémique te e na bato musu ba mesa na polémique mais na bato musu yo mo otalika ba bien fait otalika ba acte na yo loba te mutu aza mutu na kosala polémique na ye te botika ko na bato musu ba mesa baza dini te na osala polémique Belle-Vie Kanza futaka no ba comédien na ye bien wana kuteza ya kosesa ya osasanga na te to oyo kango na bato musu ba maboko makasi tokotanga bakombo te ka bato ba okende kuna ba ya obimisa ba ya ko dénoncer mais Belle-Vie aza mama sociale aliaka na bato alelaka na bato akabolaka na bato ya ata matanga eza akende matanga na kuzu te bayeba o te mpona kuta na bato te bayebaka akendaki te akendaka na ye matanga na ye normal o na butu veye mortuaire akokende na ye normal akuta na bato nyonso aopesa mutu nyonso mbote ana problème a mutu te mama sociale alors esi totimbeli na biso bato bazozonga na famille libota po bayebi ke kuna ba gratification ezalaka po bayebi ke kuna bona ne baolia baomela po bayebi ke kuna mama Olive akabunani Belle-Vie akabolaka soso po tokomo benge mama Olive na bango bayebi ke Belle-Vie kuna kabolaka Thomson soso loso ba jus bayebi ke kuna pe bazwaka alors Nzambe kaka ayebi esiko azokumata Belle-Vie yenda ayebi esiko azokomisa ye yenda ayebi alors boyeba ke Belle-Vie kandi mama Olive bengana ete ye moko nda longwa apembeni wana soki alobi ke azonga pe pembeni wana bokomona ye aozonga soki pe alobi azonga mpona ba décembre o bomona ba comédie ebele baozala sauve mpona nsima Belle-Vie ba comédie ebele baobika bolamu wana bakozwa ba gratification na nsima na ye po tomona bao baza kuna basala liste te po babenga baninga bango monde bazwaka nyonso bazongola nyonso mais Belle-Vie kandi aliaka na baninga alors bandeko nanga tozela soki ezaki ya kozonga epa mama Olive bokomona bokozwa mais soki pa kozonga na ye te bokozwa peka epa na ye ndenge amesana kopesa bino epa na ye moko mais oyo aza na problème na mama Olive oyo mama Olive abengana na ye mama Olive abengana Belle-Vie kandi te babengana ye te bengana ete alongwa ye moko pona respect na ye po alingaka na ye ba problème te po alingaka na ye matata te po alingaka na ye vraiment makelele te ba polémique na bino wana ezalaka ezanga ntina wana alataki bo alekaki asalaki bo ye asalaka ba polémique na bino te ye asalaka ba polémique na mosala na ye ye mpena azosala mingi course na mosala course na mutu te course te mpona oyo ye asalaki bo ye course na ye asala yango mingi na mosala na ye pour que mosala na ye ekende liboso alors merci mingi na bato bolanda Ursule Botelo TV bato nyonso bokomantaka o bolandaka biso merci na bino bandeko nanga soki vraiment oza mutu oyo olingaka bagag soki oza mutu oyo olingaka bagag soki oza mutu oyo vraiment otalaka bagag kende kaka na Chantal ya Nzambe osabone kuna okomona bagag ya kitoko ba comédien oyo olingaka en tout cas kuna bagag ya kitoko ezoleka na Chantal ya Nzambe yo komaka Chantal ya Nzambe na internet na YouTube okomona bagaga kitoko soko omoni pe olingo profiter na ba elubu ya bien olingo yekola kolamba en tout cas soko za mongo kende ko se retrouver kuna komona Renate Ifoku ndenge azolamba kuna donc pas possible ezala kutu batamoko penza bolingo lambelo komo ozoyeba to kobanda wapi okobanda wapi okozongisa nini okotia nini alors beta kaka Chantal ya Nzambe na YouTube okotala ba biloko wana nyonso okotala ba ilubu ya bien okotala ba makusa bio okotala ba gag ya bien olingaka Jérémy Chaban olingaka décor ilonga kota kuna na Chantal ya Nzambe okotala ba gag ya kitoko ba théâtre ya kitoko oko sepela makasi alors bandeko nanga théâtre na biso éducation deuxième saison ezo continuer toujours koleka éducation deuxième saison en tout cas eza vraiment na fait nango donc ezo continuer koleka
toujours normal, toujours kitoko. Wana félicitations na maman na biso Belvi Kandi la patronne na Poutine de l'écriture. Vraiment félicitations na yo nzamba lola apambola baksolu lisusu sagesse pe bwanya ya osala musala na yo. Wana kota na Belvi TV, abonnez-vous, continuez kolanda ba théâtre na biso, to continuez ko panze yango, continuez ko partager yango, eza vraiment éducation moko ya malamu film wana ezoloba ebele pona ba mabota na biso toyeba ko éduquer bana, surtout biso batoto wana ba pays étranger, toyeba vraiment ko éduquer bana pour que bana ba copier ba comportement ya bana ya potote. Alors merci beaucoup na bato bolandara Irsi Botelo TV, nzambe nanga amona bino, nzambe apambola bino, nzambe asunga bino vraiment, nzambe abatela bino pe apesa bino misolo ebele po boyeba ko soutenir chaîne na biso ekende liboso. Wana boze bele o bolinganga boyeba peke Irsi Botelo o bolingaka yepe a lingara bino. Lo sambo nangeza nzamba pesa bino poso nzamba zo pesa bino e kozala pe meilleure façon na bino pona kopambola biso. Soki eza mbalano ya liboso okuta na Irsi Botelo TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager. En tout cas, partagez mes émissions na biso partout, na WhatsApp, na Facebook, na bandeko na yo, na Messenger, partout. Partagez mes émissions na biso, que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Bye.